il faut pas soutenir les jeunes qui font la musique pour valoriser la langue Kikongo. Force wana ezalaki na mu Congo o bazalaki na mbongo lelo nga azala boyete nazo traîner dans la boue. Est-ce que biso to ko beta jazz na mikili? Naza ya ko suka te parce que naza en pleine forme. Mutu ezo raisonner. Nzembo na so to calculer ça les 20 ans si je me trompe pas. André Mbongo se retrouve pas. 25 jours mais ezalaki to komati Canada faute ba petit bakimaka. Musique eza spirituelle, eza eloko ya misu te eza eloko ya matoi. Musique les autres kamate na pas na ba CD zote kamate par rapport na ba système à YouTube mais ceux qui vont soutenir ngaite mayele na ngao na kokene nango comment to ko initier bano bazuya sima balanda musique ceux qui bino bo pesi yango goûter tala ba vita kwama utala ba dokolo grand boania utala ba domba so tala ba kisombe ba bengana kanga na niveau ya Saint-Michel na niveau Gomatadi tu yami papa André Mbongo icône ya musique ya Congo central oyo ex ba Congo ba Zaïre donc loko zo bomanga promotion avant-hier to solina Jafrose azo yebisanga ki ayebi yo ponyoka longo alaki kaka na 13 wana yaza na kumbi nga naza na DKF to alaki kokutana na zwina mbongo malonga te soko pesinga $400 ndi na bongi musique eze loko mutu akotia budget $30,000 ou $50,000 mais à me rendre donc visible le seul mutu a salisinga ilelo nazana moi mabele kota zamba c'est 100 roues balobaka na Kikongo kwa vita ya koko muna kinzo. Voilà, merci mingi na bandeko balandi banso bozali kolanda biso na chaîne bino botalaka mikolo nyonso ya internet o ezali MC Pro TV bino nyonso bozali vraiment ebele ya kolanda émission yo polele kasi mokolo ya lelo toko yamba André Mbongo azali nani azali icône ya musique ya Congo central azali icône ya musique surtout pe ya mbanzango ya contre ya mbanzango kasi esali mwa mikolo ebele André Mbongo azali komona na te bato wa kotuna mais le lenge nini il fallait tout le monde na cité de talent mais tout le monde na polele te eli kolobake azali icône ya azali talent lisusu te mazali icône oyo amemaki pena musique ya mboka na biso to pe ya contre na biso ya Congo central musika ex ba Congo ex ba Zaïre ndenge tozali koloba na ba kambi o bazalaki kala mais kasi mokolo lelo André Mbongo ndete juillet mokolo lelo poto me ko c'est un peu ko solola na moi mai matali na ebike bande ko pense sanga zali ko tala biso bande ko Bosco Bob bazali ko tala biso na Belgique na ekolo America ba o pe ba yebiye ba komona ye nde wana to ko pesa mbote André Mbongo. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé. Santé très calme. Voilà, André Mbongo centré très calme. Mais André Mbongo kala, papa André Mbongo kala batu. Ba mona ka suscité, roye ça vraiment ba téléspectateurs, on est sur Orlando partout dans le monde entier, au Kenda wapi. Bon, merci pour la question. Donc so boza komituna na Kenda wapi nazali. Naza ko sala misalo na sala kana ça déjà des albums mais wezali nan produité. C'est-à-dire musala ezali ba concert na beta peut-être poeza dans le cadre ya informel kobeta moi ba concert ezali bona nazo bongisa midna be sinon nazali naza présent sinon oza présent alors lelo oza icône oza mutu vraiment oza li marque déposée na génération na bino to oza pena bakintu suma biala et tout et suite pour na ko citer ka bino wana. Alors lelo soki il fallait koloba suite ya André Mbongo ko kende ba festival na mboka bapaya André Mbongo ko beta musique ko kende mikili ya poto ko zonga mais lelo bato azali ko tuna ndenge nini il faut André Mbongo asuka ndenga azali mokolo lelo boy naza ya ko suka te parce que naza en pleine forme mutu ezo raisonner sans sa musique ezo sala kati na ngai do naza ya ko kufa te problème ezali ki donc biloko ba festival ezala ka ba contact peut-être bureau ezo sala te peut-être nazana ba contact mais ba benga ngai mais na bongami nanu te pona ngo pona kende ko présenter moi go faut grouper za la soudé ce n'est pas que bozali kaka boye bo façonner moi mukebo donc faut bozala na spectacle ya makasi na bato basungaka ba tourneur bazali musique lelo zote kamate na pa na ba CD zote kamate par rapport na ba système à YouTube ezote kama penza ndenge zala ki CD bona boye mais
par rapport à ba tournée ezali mais il faut groupe ezala bien assis et na ba spectacle ya kitoko ko permettre ba tourner ba bwaka miso kuna po to banda kotambola. Voilà, tokenaki molombango mingi ezali pe na bana ya mike bazali kolanda biso libanda. Alors tolinga totuna André Mbongo obanda musique na yo quand musique ezali na banda yango banda kala même na niveau a les ezalaki na bande de l'école na bando ezalaka ko gratter ba guitare moko kaka ya bongo koyemba na ba école c'est pourquoi même nazalaki bengana kanga na niveau ya Saint-Michel na niveau ya Gomatadi pour na bando déranger makambo ko beta musique ko yembaka bon lokola ba consigne ezalaki à période wana na respectaka ngote ainsi que nazalaki renvoyer na première normale na bando tanga na 1970 na niveau ya Gomatadi kuna tina Kenjili na Kenjili na kekuta na sika na ova na quartier 13 pa ya epo papa na nga azali manianga nga na za 50% mondibo de 50% manianga papa nanga na rejoindre papa nanga kuna aprendre na bandi kolanda grand moko alaki wana pernkade ya banzaki na guitare na bando yekola ti kokota pe orchestre na niveau quartier 13 Anjil ainsi que na évolué ki époque wana ti lelo. OK, évolué ki époque wana ko évoluer na yo kokoma nani vraiment otalaka boya pesaka yo sentiment ya musique apesaka yo sentiment ya kosala musique to pe idole na yo ezanani. Bon musique l'air na bandi na bando yekola basse guitare basse naza guitariste donc bassiste de formation mais na bossa na moi biloko na moke par rapport na la qui sous chanteur à makasi et puis na yekola après na yekola guitare d'accompagnement ope na yekola ka liboso na profondir ngo pona soutenaka banzembo na nga moko ndenge na yemba ndo na za guitariste étouffé donc chanteur guitariste. Alors na banda ko préféré ko tala leno otala zaiko ya liboso bala tournage banzembo na ponyoka longo alaki kaka na 13 wana yaza na kumbi nga naza na dikef to alaki kokuta na bona beto banda ko adorer musique na sito banota musique na ngena bando landa empire bakubo o ya liboso na Papa Noël avec les bamboula musique moko vanda na ko tala le yatu pass na après et puis na ko tala orchestre moko so ezalaki na ba John Poi ba vina de musique moko so mona ke baza usala musique moko elaki kitoko par rapport au monde il y a des blues là dedans et pour ko tala leur façon de chanter et zo sala moi ba note moko pentatonique donc bando sala très kitoko ainsi que na kotaki na ko tala ndenge na banda ko yoka musique na musique na yoka na mboka il faut na sala moi iloko moko ela ba mélodie moko bluesé donc idole nange elaki ko tala Pepe Kale ko tala Papa Noël ko tala Papa Ntimba do ba grand guitariste na type moko boye azalaki na negro succès azalaki tilelo azali kaka guitariste ya Bantu de la capitale do kombo bosani vie Dersi Mandiam mwana Njili do to bande ko landa ito ko nozo wana bambula nini wana elaki toza déjà na ba 76 75 76 ba 1976 75 donc ba série wana mais yelo kwa kindaki na Brazzaville qui nous beta na Bantu de la capitale ainsi que bito tikala ki na Congo. Musique wana nyo sono tangi wana eza ba musique mo makasi ce sont des grandes personnes au ba beta musique wana ça dit au sala mélange so to comprendre bien il y a musique Bantu de la capitale Zaiko et Apir Bankuba tout ça na ba papa Bambo et tout vraiment au tangi pena musique o sala époque na yango pour dire que vraiment musique ezali pena na kat. Alors Thierry Olongwe mboka ya Kinshasa eloko nini vraiment epusaki o sala loyembo oyo ya Mbanzangongo et puis Mbanzangongo o sala ngo mokolo nini date nini pour batu pena bakoba parce que ezali histoire. C'était vers les années 1999 mouvement ezalaki ya ba grand homme d'affaires oyo bazalaka na kati ezala ba pauvre papa Kinzonzi na mona za ministre otala ba vita kwama otala ba dokolo grand boania otala ba domba otala ba kisombe donc ba série wana tango nazo landango il fallait immortaliser Mbanzangongo parce que ezalaki na ba mvua mamoko to bazalaki trop plébiscité dans le sens pardon ndenge balaki ba grand homme d'affaires et puis ba yebana ki mingi na ba makambo ba ndenge ba implanta ki ba magasin partout ba société partout il fallait na sala moi eloko na mimonisa pa na bango malheureusement tokoki koleka kuna te donc elaki ndenge wana
et puis mukolo mususu mbanzangu musina banana ngakala na bandi ko façonner mbanzangu muke mbanzangu batititi ne ko sala nzembo. Mais avant tout na landaki l'ère munze akotaki vers 98 1998 tango asalaki nomination ya ba mandataire et puis ba ministre ba kotaki ya Nekongo Dokolona patron Kinduelo ayambaka bango sikonga na vandi na ndako na Olanda discours na bango na landi discours na bango que il faut ba soutenir ba jeune oyo bazo sala musique pour na ko valoriser la langue Kikongo na landa kango vraiment na sepela kama kasi do na kenda kitiko kene ko sala banzembo à part mbanzangungu mwela la kinchieto Kongo tulanda nzila banzembo na tu elanda ki pombanzangu to bomba kingona to sala mwa projet to bandi ko landela projet wana associé na studio moko digital to la kinango ya monsieur Jeff nani Jason canadien et là qui na virtuel qui bien encadré studio penza donc to mona studio bien bandi ko to sali nzembo kuna. Mais l'air de patron a bandi ko kuta na siko na po za mutu ya Rotary Club ye propriétaire studio wana. Donc akuta na kipena mwana ya monsieur Pascal Kinduel, Mbuta Kinduel. Bakuta ni poto sorola mais comme makambo business siko bango baligila ki bongo te. Kenze banze mbone zala siko mundela zuango na ninga business pour aluka ko prospérer biso. Mais yaki ko simba te. Tu bandi ko landela projet wana ya Kikongo. Tomona dokolo toke mona Mbuta dokolo la kibiso ke akei potolera ko ya il va donc désigner quelqu'un qui va suivre ça. Lui il aura seulement les rapports mawanango ake poto zonga Mbuta kokufa donc eloko isala kinene nde mbanzangungu na simande na yaki kosana so 99 na sali mbanzangungu premier ticket ezalaki na Germany. Germany était prêt de me soutenir à me rendre donc visible. Mais malheureusement bien sous pour Germany azalaki chaque tongo fona déjeuner na ye na ville kota Lufthansa. Toujours répéter na ye donc toujours lia na ye toujours déjeuner na ye et puis ba projet zo pesanga. Malheureusement sima mikolo aye kokufa. Pour alinga kia sale langa studio asombe langa ben instrument lokola zalaki na relation concernant ba pièces électroniques ayebana ki na bango pour alaki représentant Motorola et puis ingénieur na présidence. Donc il y avait des atouts, il voulait m'aider mais là ko yeba simanzoka laki ni mutetela so ki moi force wana zalaki na mu Congo o bazalaki na mbongo lelo nga zala boité nazo traîner dans la boue vraiment ça la nga passe. Vraiment, donc ça fait très mal, vous comprenez que ça fait tellement mal, donc que Papa André Mbongo à l'objet Makamo Besa Moutouya Maramosa très important. Mais avant tout, nous sur l'avenir Égypte sans l'exemple clip pour Mbazango. Moi je mérite que Boyo Kango moi parti, Boyo Kanzi moi parti pour Batumoussous ba c'est le ba. Oh mais Moutou azobeta histoire, azobeta histoire ya musique, histoire pe entre-temps ya Mboka Kango Mbazango. Batumoussous ba libanda bazoyi ko comprendre même tout yami Papa André Mbongo icône ya musique qui a Congo central ou ex-ba Congo Bazaïr et ainsi de suite icône P toujours Azara icône. Alors on va suivre avec JFC Sang ce que nous propose la réalisation Nzembo Yambazango et puis quand nous allons revenir et c'est pour en bout à bout continuer avec notre invité. C'est parti. Bandumbanu zangu le malu kwetu kwenda Etu kungungu kwetu tukwende Banzangungu vataja muvuma Etu kungungu kwetu tukwende Banzangungu vataja mianse Banzangungu vataja kiese Banzangungu mbanzale mama Banzangungu iputwa Kongo Banzangungu suise dia Kongo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bamuta ye baleke Matoko luzangule malu kwetu kwenda Mandumba luzangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Mazangungu vataja muvuma Beto kungungu kwetu tukwende Mazangungu vataja mianse Zangungu zandu jamwenya Mingula ngungu kaya kia sandu Ima biandia ye ko bianfuata Ko biansa
badila fete byowana kantangungu masaubwa inaja kumitungi kusonga lyo matokolu zangule malu kwetu kwenda manumbalu zangule malu kwetu kwenda petu kungungu kwetu tukwende mazangungu vataja muvuma petu kungungu kwetu tukwende mazangungu vataja miase zakasikale unasitade ya mutakite moko unukungungu kumbudikale waelivise kyala sala zaku unalotele ya mutampondani ukwena kini na pipa vile matokolu zangule malu kwetu kwenda matumbalu zangule malu kwetu kwenda petu kungungu kwetu tukwende mazangungu vataja muvuma petu kungungu kwetu tukwende mazangungu vataja miase utamabelo mabeto tulweke tangungwaze songa chile leo kitaudi beto tulweke mazangungu tukwiza tale kukutukini na koko tuleke mbele ya mutambini matokolu zangule malu kwetu kwenda manumbalu zangule malu kwetu kwenda petu kungungu kwetu tukwende mazangungu vataja muvuma petu kungungu kwetu tukwende mazangungu vataja miase ajote motumbule nile atuma tukwana tumbule nile tomasiama mulonge kangwe tila sikona tila kisalwe bantu babonzo bafwete bakisa tomokola tieto tusolele matokolu zangule malu kwetu kwenda bantumbalu zangule malu kwetu kwenda petu kungungu kwetu tukwende bazangungu vataja muvuma petu kungungu kwetu tukwende bazangungu vataja miase sina mambanza. Voilà, je pense que vous avez suivi. C'est une très belle chanson qui a marqué ces époques, qui continue toujours aussi à marquer des époques, parce que à chaque moyen de temps, il faut comprendre que génération en génération, et je continue que l'on a Bishobana 80, bana 90, bana 2000, bana ni bana pe bazo botama génération en génération, bazo kutanzembango ezaka en tout cas, c'est faut dire bravo. Alors lelo bato wana nyonso bazaliti. Lelo bato wana so bazaliti. Nzembo wana so to calculer ça les 20 ans, si je ne me trompe pas. André Mbongo se retrouve pas. Aujourd'hui pas d'abri, photo le bango pas d'abri, ba konti ba otala pas d'abri, ndakute, mutuka te, instrument te. C'est comme si André Mbongo a rejeté. Mais pourtant ba doit au reprocher que kenda ba mi qu'il a poto pe belé ou zo pe bambongo, mais c'est comme ça nango pe loroté papa André. Mikili ya poto na kei kaka pour la première fois mondele wana memaka ngai ti Israël toalaki tout un groupe Israël toalaki na province Haïfa justement na montagne où il y a Carmel na lala kuna na Carmel Beach pendant 20 jours toalaki kuna tout un groupe menzembo nanga mutelaki kuna da sala kaka Louiseno ba moni yango kuna nzemo kitoko wana yalaki na compte ya fois baai yango na moni keti na kendaka kuna ya ko dire que na kenda mbale belete na kenda ki mbala moko na Israël na ke Éthiopie na ke Cameroun na Belgique na oleka pendant 2 heures du temps nazana nazo sala tour Amérique na ken Amérique ndi na ke ko sala susu 25 jours mais ala ki to komati Canada faute ba petit bakimaka c'est pourquoi nani a résilié ki contrat bon yala ki question mususu tuni bambongo nazwa na mbongo malonga te soko pesinga $400 ndi na bongi musique est loko mutu akotia budget $30,000 ou $50,000 mais on va maintenant ils a processus bolanda maintenant 5,000 mutu za disposer to banda to kende l'air moi ba retomber sous ce koya bozo kende muke ti boko atteindre biti peut-être bokoma na bino pe na $20,000 tembala moko musique comme ndenge musu donc loko zo bomanga promotion exacte lelo nazo sepela ndenge bino bozu initiative ce qui bandaki bandakala na banda mikolo nde tozolia parce que la musique ba américain ba lela bazolela mai na misunga nazo beta musique mini ba noir américain nazo lelisa bango
ba moninga donc mutu aza na detolo ba bibliothèque pour nazo raconter même histoire ya nani okoya boye mutu akosunga yo azate na izongia onaza na visa po mundele a résilier contrat mais na ye awa naza na visa eza nanu ya 1 mois et demi nazo kwa kozwa mutu akofutela ngate nazo okoye mutu azo kopesa ngambongo tangu na koyeba ke fallait na kende na RVA balinga bapesa nga billet po bamonaki makambo na salaki c'était déjà tard 2 semaines na kena chancellerie ba américain wana balobi non c'est déjà tard alors ya kozwa bambongo na zimbongo ya mutu te le seul mutu asalisi ngai lelo naza na mwa mabele kota zamba c'est 100 roues po apesi ngai ya kokabela te mena sali musala salaki musala pona sensibilisation ya makambo ko sukola maboko ele utaki koleka vente comme lelo pandemie to anango donc ici quand a la moi bambongo etika les ala kaka bambongo a mike kamata moi $100 comme ticket kamata moi $20 kamata moi $200 ata opesinga 3 c'est que ça le côté. Aujourd'hui on reconnaît qu'André Mbongo soki lelo azana moi qui tini ya mabele lelo pe soki bana pe bakoko se rejoindre en grâce à 100 roues. 100 roues c'est quand on dit 100 roues c'est monsieur Kintaoudi Léon docteur Kintaoudi aide ngai na moni ko na bebisa mbongo wana na yeko somba mwa mabele me banda 2015 tilo nazo ko tonga te. Où sont tes relations lelo ba relation on a bato bando bengisa ko André Mbongo na ba festival ba Wallonie Bruxelles à de la Gombe moi je suis ravi pour dire que avant-hier to solina Jafrose azo yebsanga ka yebio je me retrouve le loba Jafrose le loba petit frère on va plus avancé baza ba festival ba jazz mais yo zaki mutu mo pe foza na ba festival relation na yo na ba collaborateur na libanda na lelo o baza na kata République Mokati Congo za nini na koti sa rythme moko na kati nani à tel point que Bren qui est responsable kuna monsieur Bren azolo ba ke fo bobeta ka lokola André Mbongo parce que musique on a bazo mo ezelengi ko sakanate soki nga nazo répéter fo mona baye ba Jafrose on ba fabriquer nani est-ce que biso to ko beta jazz na mikili obeta te puisque kuna jazz eza ya makila omona mwana muke azotanga jazz on aza musicologue mais soka zo betelo drum ya nani ko te mais otozo sala awa nani photo sala musique na biso o ya biso ezali ke lokwa neti ba afrobeat ya biso tozana ba blues na banzembo ya bakoko wana to sala musique na biso mais na totolo bake na kati ya Wallonie wana nazalaki bien accueilli mais du fait que talakaka balobaka na Kikongo kwa vita ya koko muna kinzo voir même un jour fona balobike ngamu tunazo kende fespam moyo ya na Côte d'Ivoire mais na koma devant micro nazo makto yekufi do batandelinga piège mato yekufi nazo kwa koyemba te na raté mato yekufi naza koyeba sute skinenge parce musique eza spirituelle eza eloko ya misute eza eloko mato tangu na laki des amato yekufi piège batela kinga sika na rataki ti leloyo to beti mwa banani bopona Jafrose na nani tu eloko yaki ko sala na zwaki petite moko na bando yemba na ye imakile nani Kavira lelo ko ko bete pa nani to sali concert kitoko bana ngungu bazalaki concert moko plein na kata Wallonie wana ezalaki na laki très félicité mais kozonga mwana mwasi lokwa mona ki succès lokwa na tindika kiye mwana mwasi ake kusuko kota na groupe oyo esika bureau ya Jafrose ezalaki or batu wana bazalaki na mwa mésentente na ba Bren wana Wallonie mena profiter na bisote Mama Justine kasavu mwendo na Kongo de la maita kuntuala tangu ifwene mulembele ya Voilà, donc je pense que c'est bien compris. Merci beaucoup, Namasana Biso Rodriguez, le soliste en diablé. Merci Mingi. Naliba ya wana donc Toroya wana pena gypsé sanga. Tout le monde a n'engé base comme. Alors, Torolinga André Mbongo zono guitare na yo. Tout ça l'exercice mo boye. Torolinga to yo kanano. To kanano jazz, ta moi muke de moi di jazz, moi di blues, moi muke. To yo parce que les lopé des artistes vous dire que on a yebi musique. Est-ce que yebi blues? Est-ce que yebi jazz?
kwendo kanchitwe badingo batata pa mama lukeba kombolo dia kwendo kanchitwe ezi mfumu ezinganga lukeba kombolo dia kwendo kanchitwe engwe mfumu ezinganga lukeba kinchi tulele wanengwangala sa kombo tudidi kanchi batele tukalusimeko komba ludia kweno kanchitwe ezi mfumu ezinganga lukeba komba ludia kweno kanchitwe badingo batata mama maluwa ika malunga mpele konjungu njungu ye mungu atadile kombo rapina que non guitare musique ba phrase tout ça question mo ilinga va au betele so mo nostalgie mo amke question mo ilinga on apprendre guitare ndeni d'abord guitare mais nayebi guitare nayebi ba rythme eloko ngana zana ngorishi ba rythme koyeba guitare oyebi guitare mozana ba rythme te o comprendre ngo orge biso na niveau ba Congo to ana ntuta to ana madinga to ana patenge to zana tambour to zana masikulu to zana nkwiti ba rythme tu wana soki to landi lango nous sommes riches mais bato bazo sale langote parce que tozo kende tina niveau ya Cameroun na yemba nzembo ya Kidwala nazali amena kende Equateur fona yemba nzembo na Kingombe to nostalgie to zelo mo akala tambanza ngungu ata eloko nzembo mo beso e marka époque to quand mo muke atoko luzangule malu kwetu kwenda baluzangule malu kwetu kwenda beto kungungu kwetu tukwende manzangungu batadia mouvement kungu kwetu tukwende manzangungu batadia ambiance manzangungu batadia kiese manzangungu banzalembama manzangungu imputwa Kongo manzangungu susedia Kongo Watu babonzo bena bayangalala Batoko zindumba bambuta ye baleke Batoko luzangule malu kwetu kwenda Ndumba luzangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu vatadia mouvement Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu vatadia ambiance Zandu dia ngungu, zandu dia pwena Lumingu la ngungu kaya kya zandu Bima biandia ye vo biambuata Vo biansadu lo fete mwana Banza ngungu masa uvwa Kina dia kumi tungi kusonga yo. Voilà, bravo en tout cas, bravo. Comprenez que nous sommes bel et bien avec papa André Mbongo. Donc voilà. Ici, il faut se le dire, papa André Mbongo, toujours qu'il y a une émission, moi, je déjà émission. S'il faut se le dire aujourd'hui, toujours en confinement, toujours en Covid-19, et puis aussi là en haut, pour répondre à travers ce qu'il faut le message fort parce que il faut tout le on peut on dirait il faut battre au moins poids, donc les autorités faites en sorte que ces artistes papa Simaro le tout mabano le bat toujours que moni nazalia kasi batu bazali koyate même kolo na kokufa batu baroya belé baroya na bakodjation ya minene le ba jibem piana. L'artiste est encore là, notre papa est encore là. Faites en sorte que à cet instrument, à ton bon voyage, à ton bon studio, à ton bon tournage à clip, comment est-ce que nous pourrons faire ce travail sans artistes? Nous aussi des artistes, nous aussi des journalistes, motivons aussi que nous faisons aussi la promotion. Voilà, nous on est venus faire le travail, on n'a pas eu grand chose, quand même. Il faut faire en sorte, mais aujourd'hui il faut se le dire, papa André Mbongo, les athées, ndagwe zate,
na minute oyo ndako ezate parce que azoluka kutu d'ailleurs bana poto bota après c'est sangi ba Bosco Boble ba Naomi esanga ta ba $1 wana donc oso bosangisi mo eloko botindeli père azwa parler et ça la bien numéro ne za wana ba de petit écran donc ma numéro za wana numéro mo za wana opesa pe numéro alors papa André Mbongo to connait sur na suka émission entretien bana poto bana partout monde ti batalio message na yo siko to tikeli yo maloba message na yo oko so batanso bazotala yo message nange ezali moni ekomi monotonie ekomi lokwa folklore to repetaka likambo na senga iyaka te na comprenaka te pona nini yango wana na lobi boy naza muto naza artiste tout fait homme orchestre avec l'orchestre ngai moko mais ceux qui bo soutenir ngai te mayele na ngao na kokene nango comment to ko initier bano bazuya sima balanda musique ceux qui bino bo pesi yango goûter bano na bakoyekola te baski makango parce que ba monique ba osala na komi musicien ba Congo or naza muto na osala musique internationale on les autres qui partout je chante même en anglais français nazo meka ko débrouiller français eza langue na biso mais en anglais je me débrouille pour na nini na yemba en anglais ko yemba na ba langue support na se faire na tikala kaka mu Congo te donc naza muto naza ko exporter musique na ngai mais bo sunga ngai naza na besoin instrument naza na besoin naza la muto na fona la ka bien fona la ka bien ba danseuse nanga bazana mikilito beta na bango na le goût de cataracte danseuse nanga ina na danseur baza déjà na mikili menga ina kei na zongi bango batikala kuna baza si parce que babenga nga to solo na Facebook to benga naka zomona mais basunga nga nazana besoin ya instrument musique sans promotion sans soutien na kokende nulle part et puis d'abord musicien viva kandenge ni artiste à l'époque batu neo yazokola na bango tango bazozwa bango batu basoutenaka nani artiste à l'époque tozokola batu bazu ba moyen baza ebele mais mutu moko ala mukakate kaka ba promesse tokutanaka promesse kamata moi $100 et ofuta ticket na retenir makambo to sololia mais kotala na sima mutu abosani ba promesse za ebele ba mikonje ebele na kutani na bango aw le seul mutu asali qui a réalisé malgré balobaka oyo kotaka ya muke kotaka na lisu lokola gesto yo mbuta Léon Kintaudi asalaki apesanga mbongo na pona somba isika wana malgré zalaki na musala vraiment na eza de cœur naza mbongo mama Olive pesa kinda pesanga ite naza na mama na nani nzembo na sala pona mama Olive mais beaucoup tanate tokutana te pona tinda kango na mbanzangungu avant 1 mois et demi mama Olive sala bino boyeba sala soki 4 heures ou 5 heures d'ita nzembo tikala ko beta na télévision awa te se kupure frenaki po Olive mama Olive azana malisu na ye awa azana matoyi na ye awa soki lokwa ne lelaka na ye mutelinga ka beta ngo na chaîne nanga yizo ne se retrouva lo ni okoyebisa ye kasi rapidement mama Olive donc na ko ikoloba ke na sale le nzembo kitoko peut-être banzembo belé le mais en tant que mukolo en tant que l'homme spirituel nazali na sala nzembo ya kitoko pona yo avec une poème le langage bienveillant élément qui attire le cœur des humains na sala poème wana pona naïba motema no ndenge zali ndengo sungi batu na mokili vraiment sala nga pasi na kuto secrétaire ya Jeannette Kabila na petit PCD tilelo ezo libagissement ya malamu ezate fili sala nga regret donc na sengi bosunga ngai nazali ndeko na bino mwana na bino papa na bino leki na bino pe mbuta na bino numéro de téléphone pour batu ba Hollanda 243 998 94 76 75 donc 09 98 94 76 75 085 33 70 549 numéro nangawan WhatsApp ezali na Orange. Voilà donc numéro na yango eza wana bandeko bobenga yo pe danseuse yo pe chanter okenda na compte vie na mikili benga kata so atomona ta guitare boye na biloko sa mikili zo atindata atomona telo mo be ba monogramme eza nango vraiment il faut aider des artistes parce que tous en a besoin. Artiste on TV era confinement tu te sera de vivre nini
Tu es sur la vivre donc faites un effort quand même, il y a ça là, il y a soutenir l'artiste. Merci beaucoup, en tout cas, je pense que le message est passé. Notre maman Olive, maman Denise, donc merci beaucoup à l'honorable Patrick Mouyaya, Azala, donc on a dit que Omoni déjà vu, ce corona ici, il a appelé à Kinshasa pour tout la démarche, puis ça va festival à Nambanzango pour Amata. Merci beaucoup à Gypsy Sanga le multimédia, merci à notre ami Richard Mampoul, merci à Naomi et Sanga depuis quelque part, merci à Nadia Paipai, Migolo na off, Migolo so robin ngara Gypsy Sanga, Migolo na off, en tout cas on est WhatsApp Migolo na off, bo ngara Gypsy Sanga, merci beaucoup na batunio so balanda biso, je pense que on se retrouver na André Mbongo poto sur le maram. Nous on vous dit au revoir et à plus tard.